La musique, c'est toute une équipe. Donc, équipe. En tout cas, pour la disque, il y a biso. Sur le talib, bateau, bimisa, na bango nzela moko. Balbum na bango tanze mo te beta lisusu. Oso comprendre biso yango to continue. Nzela mo bana. To bimisi na bato moko ya na nzela mo mboka. Kingi na ba biso ko leka kalate. Ya balu bato. Wana za bilo mo na sera ba selema li moja. Tela igolo tela za bilo bongo. Ya bilo mo boy. Bilo mo ya shagila ko so précoce. Ya ba chanson mo na ebide. Et shagila so précoce na musique. Ya nzembo sikoyo. Oh, bon de toi, bon de Sili. Laisse-moi prématuré. Il y a un thé prématuré de chagrin de précoce. Papa chéri, il m'a dit 5000 balles cashman sur les spams. C'est que tu as un look, tu as fouillé ce monde. Oh, look, il a un champagne. Papa chéri, tu as bébé sa marque. Non, bébé ça, va bébé ça. On a vu mon beau. Parce qu'il y a un moment où il est là, Viens à biso Rochero, abi a senga mobutu a tout dans la salle ni pona yo. Abi kabela ngambongo, mobutu a tuni combien? A senga ka chiffre mo mobutu kama mbongo bele bosa oni. Obi réponse ne na pesa ope, na pesa pe bano yanga basakana ndenge ya yo basakana. C'est rigolo la kaipso album moko world, ti lelo toyoka so suite. Te suite c'est ça te po ba yibi biso ba idéologie trop. Au moins biso to lobby trop ba yibi biso ba idéologie. Autour de l'idéologie, il y a un point de sang. Un, il y a les bossos. Jésus de nuances. Alors, Bara Marcaouz, on a ça Wengeman. Tout le générique, en tout cas, il faut tout boire à créer Wenge et Kala. Tu honorer mon premier toutou Kalouji, Kokota, tout ça, les lots au moins d'Engon. Tu surtout quand tu m'as bête à Wengete, à Bandi Bakidissel. Il y a un peu de visa qui dit c'est le bête à Gounade. Vous avez un crime, vous avez un bois, vous avez un quartier, le voie de quartier dit. Au bois de latin. Quand on va comme pour la mission en Haïti, c'est ça pour monsieur Jésus de Nias. Kaka ningi na ebisa kibino, libota na Nzambe, bana monde entier, chaîne ezaka kamoko, na lingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal, botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki, oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa chéri Jibem pia na leader Amu Fube. Tunango kotala ye wapi, bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. O kotala nga na Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo, Kilongo TV chaîne moko o totikali nango Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya. Façon na ko papolela ye akolapa. Bana na Nzambe, baseli ya Nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi nini yango yo. Oko s'abonner yo. Oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo. Na yebisi yo. Na banti to yokani. Merci. Bonjour, partout où vous êtes dans le monde, nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, j'ai la joie parce que je reçois quelqu'un qui parle très bien. Il sait comment s'exprimer et c'est un grand artiste. Il est donc le directeur artistique du groupe G7 de Ferregoula. Il s'agit bel et bien de Marcaouz qui est à mes côtés. Bonjour Marcaouz. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Ravi Mafinga. Le Lobena. Bateau botinda la bako dans l'occasion de occasion sigo ya botinda la makambo yango. Bera de point de samu nazo komona yo. Ozo komona. Ya dadango banana chusu na tatila baso komona. Ibale déjà. Ko stadium oya metio là azo komona yo. Koda mboka ya la kosa couleur les véritables codes. Ko stadium sigo ndoine mindele. Donc on les a ligue musus ligue des champions. Ozo komona. Baso kotala yo anniversaire toutes de belles filles. Nabigo bolinga mibala sérieux parmi wata sérieux ya makasi ye waza aw biso ba réputation beba bon nyoso makambu to ko bon un jour. Ça c'est très bien, merci beaucoup les anniversaires nanga salut que to sape émission ko la date bena o bena benade la ko isaka immeuble les lots World Center so nga la bota ma jour mona Madonna donc Madonna Marcaouz donc le 16 août elle a claquement mona ya souva bimaki souka na mona ya papa chéri bimaki 5000 balles cashman sur les spams. C'est que tu as un look tu as fouillé ce mona oh look na le yenga ne wa champagne.
Papa chéri ozo bébé sa marque house. Non bébé ça va bébé ça ngako. Wana ba vieux mo boyo ba. Kasi yango moni eloko nani lobaka nani. Nani? Viens na biso Rochero, abi asenga mobutu atuna na sala ni pona yo. Abi kabela nga mbongo, mobutu atuni combien? Asenga ka chiffre mo mobutu kama mbongo bele bosa oni. Obi réponse ne. Na pesa pe bano yanga basakana ndenge ya yo basakana. Siko lo na sakana papa chéri. Apera mbongo sakana. Bon. Tona sisi ko sakala ya dessinateur bo le padre benga clé. Omoni bisimo na tsana statut ya jaune ya mulai mama na ngai toko kota lisolo ya bisu wana to banana lisolo ndeni mouvement mouvement eza kitoko makasi nazo remercier leader na nga Jésus de Nuance Mystère Lovalova nazo remercier équipe na biso donc la musique c'est toute une équipe donc équipe en tout cas pour la disque na biso soko tali bato babimisa to misana bango nzela moko balbum na bango tanze mo te beta lisusu oso comprendre biso yango to continue nzela mo bana to bimisi na bato moko yaka na nzela mo mboka we kingi na ba bisu ko leka kalate ya balu bato wana za bilo mo na seka ba selema li moja tele ngolo tele na sebilo bilo bongo ya bilo mo boy bilo mo ya shagila ko so précoce ya ba chanson mo na epide éjaculation précoce na musique ya nzembo sikoyo oh bon toi bon sili laisse-moi prématuré yango te prématuré de éjaculation précoce donc les bilo mo faut que big ça voilà maladie on comprend biso lelo mo disque zo continuer lelo mo ma meilleure chemise meilleure chanson oh suka to clip pas quand c'est ngolo banzemu na yo OK ma meilleure chemise biso za ba équipe nzembo na ngai na ebinde na bo batuku ba mona ba yo akanda clip bango bano na ozesa biso bokitsa bafuta biso toza batu moko tozo ko gérer album euto beta inane tozo ko kende biso toza batu moko tozo sali disque bilo wa single non kala mingi te bo mona clip fautif bo mona ya clip yelanga mais zenga loketo beta sentiment qui va fait na tanga ba kombo ya biloko ba depola te na mission na ngai ngala ebiso ke nzembo na ya lo éjaculation précoce ya biloko mo basali saka yango neni no ko sa album no ezala maintenir inane zo ke 2 à 3 etikala ezo ba calcul mususu de lo biso ta ba tout bimisa ba banzembo betera li soutien na ba yo zoti na ba luka kumukanga baluka kitingiti kumukanga ngo ye mo Jésus de Nuance au vendre bango bo fandana en tout cas boya na ba carte photo passeport en couleur na noir et blanc boya na ba dossier bena boyo okotsa po bozo bena ko on na bien et bena administration ya li e ko na ba kaya bouteille li ko no zo ya rabo ingeke bala terre. Et bien voilà, comprenez, je vous avais dit qu'il parle très bien. Soit Zaki politicien, il y a un ministre de la communication. Donc, il y a un moment où tout est l'élection, les pas dans le poste, Simba, au Malanga. Tout est l'élection. Habite au bandé, tout faut chef d'orchestre. Quand il y a une élection bandit, si des de lui, il y a toi. Chef d'orchestre, Mabouma. Basis Senabiso. Azupo, c'est chef d'orchestre. Félicitations pour Sazali. Directeur artistique. Bah ça il y a chef de répétition. Élection hein. Élection. Tu as c'est la machine, bah ta machine c'est ni balobi te non to bandi kutu ko ya prêtre te kama ba ya otike la bino. Nyozo makambu to bite to ça dans système akala. Ya papier la otaka. To ça les sur papier. Kaka Nicolas maboko Nicolas bin chef de répétition abandeli mandat musuzu. Tu as côté discipline. Ma c'est la roule mbonda a raté des points. Ritizele, allié chef de répétition, il a mis ça. Moulina la mort pour y couler. Ni n'a pas de monde. Et tu as les postes à Guidéa, quand il a Guidéa, les pas de Kati, chut. On a un poste au Malanga. Vous êtes des dauphins. Au Malanga, on va nous arrêter. Poste. C'est vos Tchakou national. Té, Tchakou, Al-Qaïda service de salama qui toko beli comté de mata. Service on finga rabaté pour la rabat. Non, la finga mutu te so na fingi mutu ba kanganga. Na on a la TV na finga rabat. Na bisa bino bien na za répliqueur. Somme de tout mon biso wana na mona. Na ngo yaka na TV tam so na ndo bela na ndo te me la fait ça. Et ba no ndeni. Olinga no papa tala no responsabilité là non. Qui toko en États-Unis na mona yi bango tu. Vient na kuda. Na States na Los Angeles na mona ba on a ba les zola. Kitoko
Aline Ofimba, tout ça. Vas-y, visa États-Unis. Ouais, mon frère, au Gili Yanza, du tout. Depuis que États-Unis, Bokenda Moscou, Bokenda Moscou, Bokanda pour rater États-Unis. Non, Tokana te, Toki avec Cristiano, Kende, on a Messi, le Baliga Bokana te. Il va quand même Russie. Léopard Bolela Yawat, tous les bisous arabes, Debi Nasuga Bolela Russie. Bisous Skoto Kendagi. C'est bon Marc Aouz, on est là avec Marc Aouz et tous on a ce les actualités dans le mouvement. Faire rigoler la caille sur l'album Moko World, Tilelo, Toyoka sous suite. Te suite c'est ça te po ba yibi biso ba idéologie trop. Au moins biso to lobby trop ba yibi biso ba idéologie. Autour na idéologie ni po on pense sango. Yali boso. Jésus de nuances. Alors bara Marc Aouz ngana sa wengeman. Tout au générique mon olinga bimisa en tout cas, il faut to boire ba créer wenge ya kala. Tu honoré mon premier toutou Kalouji, Kokota, tout ça, les lots au moins d'Engon. Tu surtout quand tu m'as bête à Wengete, à Bandi Bakidissel. You n'as pas besoin de visa Bakidissel. Au bête à Gounade, vous avez un crime, vous avez un bois, vous avez un quartier, le voix de quartier. Au bois de latin. Quand on va comme pour la mission en Haïti, si on a ça pour monsieur Jésus de Nias, comment on a la Kenan. D'ailleurs, comment on a lobby, quartier la terre à Paris. Quartier de la terre, où est le bas là? On peut aller à Paris. Et ça là, on a comme on a bakolo combo. On peut aller à Paris. Et ça comme on douter. Vous comprenez? Bakendit. Vous comprenez? Yo comment peut que ça va troquer à Paris? Non, ça de Kendit. Kendit on m'a dit que ça la télé, bah bête à Paris, yo bête à Paris. Ah! Alors le bar alors là aussi là, disque René tout le monde, baisse on a au ambassadeur de Paris. Puis voilà, basé là les choses et qui t'a bien maramutu et qui t'a nous les resons nango poser cop na biso. To beta lisolo nango si ça na makambo na suka ko kimisinga maloba. O kimisinga yi. Oui, bolinga bo sala album, bo boaka ba kria kala ya oui. Oui, tongo sala album to boaka ba kria kala to surtout quand mutu mo bima ndi ko boaka ba kria winga kala. Donc projet tout biso to ala nango ba projet tout ndi to lo ba miso ba capturer rango. To bandeka to betika to chezi. Les padres anglais Swahili bon moni mutu mo ka côté dans studio brrr abimisa album mo ba minoko wana. Ah, donc le padre zo yima ba biloko wana bozala yo ba yibi biso so ba idée. Vous comprenez? Yo ba idée mingi to wana ngo to linga surtout exposant ngoti. Black box wana et c'est le mongo bref nazo benga ka zaka Jésus de Nias fait rigola. Mikolo bo mesana ko benge Paul Zuria. Comme on parle Zuria. Ouais, comme les padres, on a un Mikolo, Paul Zuria. Vous comprenez? Na kati ya black box, donc il y a le bagnon, on a fait rigola, mais na couleur moussous, na couleur au boébelieti. Bref, world, musique world la rati. Non, tout le monde a des placements, tout le temps la musique jazz, tout le temps la salsa, la musique world. On a world batu, toi la problème mi tout. Neti kini neto balusaka na bato ba commenter Marc Aouz ko finga butu moyi ngabe na zone sara ya mama na bino bekaka ndenge loba na coach Benge pona mona mutsoli ngate na peksa bino botala ngate bokanga minga ko talanga te yo bozong sa susu ko ngabe na ozo banga mama na yo bekaka na si yo éducateur en masse ko zong sa te au moins na bombi bana ya masse mais ba on va yebelo la lobby ba compte volema. Marc Aouz, tout en lisolo, Vasco Mabiala. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vasco Mabiala, Ozaki secrétaire en mouvement, Ozaki, Vasco Mabiala Ozalboum, nene, tu sais photo neza koko dema, Rola Sabato, celle qui est bala moko bolongo lié, muto beli kutu, et bozo qui peut mawana été, et banane ondeni, kaka $500 ya pas ma on faire bengani la mtu, à révoquer dans mouvement. Non, il y a les bosso dans nous, batutu ba Holandanga, à travers le monde. Baye bageno nde tout ça boy no mon nango yambanga na loba boy parce que na salaka pas ya batou. Donc les entreprises les sociétés ya batou. Alors to balobe za société batou, c'est-à-dire dans une société ils ont un règlement d'ordre intérieur où ils ont un kati où tout le monde azalaka au-dessus mais au-dessous. Vous comprenez? Mutu azala likolo ya mibeko te to ala na sinango. Alors, yo soko buki yango. Okuta ozana biso te polo sangisi biso Jésus de Nias, c'est ça mon salade. So que là encore poté to ngano telega na TV ne biso tuna ba l'autre là tondo tele tango yemba we chao ko ala biso tele frère congolais il chité hôtel la TV. Yo mtozo tele. Biso nyoso. Biso tout génération tout.
l'autre là la makelele bango tu tout bazo beta musique yo na bango ni sono mona batala Jésus de Nias na TV apesa guna génération tu ya lo papa mbala bango alo le cours na bango mbi akana bango tunde bala na génération wana Jésus de Nias ni ka boronine vous comprenez le lo succès ma loba oyo kimsinga sous question mama ga na mama vous avez balisola Vasco va bien là pour na ordre wana ya on a expliqué que non ndenge za boye expliqué ne za boye to tambola na mibeko alors et l'occasion les gars et ça problème il y a qu'on respecter règlement d'ordre intérieur il y a 4 orchestres ba détournement il les gars qui trop tout d'abord $500 azaka non yoka non ya liboso non ya liboso na ngala beta c'était baye bake na mbongo ya prise d'ailleurs président aza le seul leader ozo comprendre aza le seul leader oyo ti lelo atikaka mbongo ezala maboko ya bureau orchestre moko te omona biso ne to ala awa batikelaka mbongo na maboko bata bureau ezala te toi le seul groupe ba leader tout omona kana batindaka ba bureau na bango ba R ya bo kende okanga photo passeport kende ko sala ba formalité kende ko sala ba nini ba démarche na ba ambassade nde to kendaka mbongo bango ba leader mbongo la bena on a bena il faut vraiment oui le belia bato zozoati donc bon la palette vous secrétaire si mbongo depuis ko ah moi c'est on va parler donc ils ont bena non mama mbongo ba leader et la blague était ah le sel oh mona mbongo atikela o bata bureau bata bureau belé mo ba sima mbongo na maboko te ba somo ba 50 000 ba le pas de tika ngona maboko bato. Voilà, on est là avec Marc Augusto, je crois que Dominique Ekele, mon homme Sakata Zolanda Biso, Dominique Ekele, papa du Val Kassongo, un mouyaka qui se respecte, on a mon Angèle Kinkela, la préférée Angèle Kinkela. Si vous vous révoquez Mutumbala Moko au lieu que vous passez notre suspension. Non, on avait eu le temps. Il y a retraité dossier. Au monde nous sommes dans une très grande entreprise. Donc, vraiment, soit au monde agissement salami, ça va traiter le dossier vraiment. Et puis, donc c'était ça. Détournement, les gars, tellement trop. Il y a un bon. Détournement en français, hein, donc, les gens qui m'ont yibi, et les gars qui trop na caisse à l'État. Au Italie, na. Mboka na biso ya mokese na biso ndenge to beta kana c'est-à-dire eloko liboso tout d'abord bato bayeba dès le départ ezalaki non problème oyo yalaki président to aller na Abidjan na Côte d'Ivoire tant tozalaki na problème na leader moko ya ndoki ya mboko bato tout bayebi leader ya ndoki abundisa na bato bakufa abundisa ya mpaka posone koma makasi azala elenge otala na TV na ba photo on a réglage à réglaga so moni bo mona bena au mona poso komi ya ngado poso ya ko beba na mandefu ya pembe ya ko sopana mandefu la ko sumbo moni yanga mandefu mona ba Abraham bazalaki ba Moïse balaki yango yo mona ya ba koko David ba Jacob no display on a salia ba display mona roza na masume jour asuka quand président on est Lazare, donc on fasse mon recevoir mon continue là. Mandefu mususu. Mandefu moi maintenant, on bamba yesu di banda, libanga. Donc carrément on doit voir bengano de la musique. Vous comprenez? Toi là na dossier on a ebiso. Mais tout si nambo les pas de goût toi là na Abidjan, à ABC. Oui biwana. Ya secrétaire kende kozwa mbongo na ndako. Kaza mninga Vasco Mabia. Te kotanga kombe pour notre émission. Ngana otanga mama muyibi. Kombo tanga na yebi amuti na lo bana komba muyibi kena na ndako azwa mbongo tanga zimbongo le pesa maître avocat azwa mbongo avocat kiu alia biso to mona dossier les okende à part na musika les padres siko benga maître avocat allo maître nani ni ozo situation na tindagi ba pesa yo o na moni atadi roti ah bon OK d'accord na so rappelé les padres du téléphone a bengi le susu muyibi a bengi su muyibi tanga bengi muyibi c'était peut-être ça mon bébé là ça na pesa ke bena mo konzina ngai na peki zelanga mona benga après ça OK d'accord benga inga na ozila muyibi benga maître avocat
Allô maître, so pose tout une dimaka ko bomenanga musala. Ye mo yebe kopé aussi là. Oyo bomenanga musala, so ki ba tout une dimaka ki ngala peke mbongo. Oh. Ayo ka maître avocat biso, eh monsieur, vos histoires là, chez vous là-bas. Ouais, pas chez moi. Les histoires de Mouyibi. Donc comme on a bien noté. Qui n'a pas de sous et puis voilà. Alors à bout au côté de Bousso Bawan. 2 jours tu quittes Guine. Tu quittes Guine, je crois 1 heure 2 heures. Oui, ça là qui va quand faire ego là. Ba simbi na. Te ba simba était moi kindaka. So ba simba ngoma image bena o ba kanga bena voler n'est pas bon. O ba kanga moko boye. So cliquer mo na gena Mouyibi ba kina. Vous comprenez? Hein? Biso mon l'hôtel les padres moi kinda qu'on répondre à une invitation au Pessara et puis voilà, c'était ça. Avec tout honneur. Donc to kitibo les padres, jusqu'à les padres nga et lo batamate ya bimsa nyoso na pour ça. Na tongo nango maître abenga maître avocat yana bon vent à continuer à parler présidentiel. Afandi allez abengi Mouyibi wana pe allo. Yoko zona mbongo moko kabola musicien akimanda ko mbango akaza yo zo mbongo akota boye kengengenge mutolo ba zo mbongo ye wana la kiti machacha babisi mutope mbongo yo pegi presi yo kangana bima moni bengana ga bengana ga na mbongo kani ba bengana pe shikita na biso bengana ko bengana ba bengani ye akimi mbango ba patron ko sa couleur ko damboka aki ofana na mabele asombi opiri mo aobi fini ami sopela mai ngakutu ko sa couleur benga makaus menini ngo bozo sala ni bo sali boy pona ni na bito sali nini o tela mukolo boy e ofana na libumu na mabele ninga sa boy donc pour la défendre Kaleson Kaleson suga ya te kata awa au moins bela triomphal tout li banda le boulevard du 30 juin. Change Élysée ou de quoi ça. Et on a des fonds dans Caleson. Mais on va Caleson, on a Kala. Pour Caleson, on a bimi Sarabison. Na Tanzanie, na Dar es Salaam. Tokita, bazo checker ba valise moko. Au fungoli na kati, batele lo ba lekisio. Ba fungola valise a Mouyibi na ba kuta Caleson mo pembe na nie. Liboso za na tasha masuba. Obi tasha masuba sala lora ba géographie wana. Liboso côté na masuba côté nie. Si le la lingola ta Caleson pembete mauvais souvenir. Oh. Ti lelo. Caleson ya la mwindu et bien sous ya taibas. Maman ngala lo banga ko ça, de la vérité. Témoin nga ba chanteur na biso ba danser na yemoko le padre déplacé, quelle humiliation. Tout le monde dit moi na siko. Tu continues le solo. Continue. Maître avocat tamba tuni ba benga na gele le pas ko sa couleur kuna. Tanga gele le pas pato benga ngalo. Maka bo sale bo bani nga una na oseka. Ko seka te bina mo na nga fatigue so muta kufi. Na lobi yende mutasali biso makambo. Biso na sali yedi ye mutasali yende Mouyibi ye mutasali biso makambo. Biso sali yeni. Dossier na kutu. Mais ko sa couleur sombela mutuka seri mo. Yo kana mutuka ngo sombela conditioning. Sa couleur de assombeli 4 personnes de la voiture. Tant la voiture de luxe. Assombeli la polydor porte par on a biso kala. Mutami balenga isel ka compresseur maleli. Sa couleur patron. Mutami sato ezalaki Mouyibi wana. Atinde la patron Mercedes moko ya mafuta. Abwageli tela vraiment bandozo olakaki ngai tela mutuko vraiment ngana kozongo ndenge nini boy abi petit nanga nana mbongo di amena c'est prêtre comme na suka yanga na c'est le chèque bah c'est l'échec biso kutu ela bina cadeau yeka le oyeka pas boss tiki voiture no monika batandelo ba voiture biso kona voiture moko biso wasala biso bongo ye azwa mbongo chèque akena banque abimisi mbongo. Je salue tema pasi ozo bana kozwaye kaka. Pasi te. Na kozwaye kaka. Pasi te. Na lo mi tuka komi kombe so ba 5. Na bis to yoka ba bati lo bis. Ah bis en vexé. O so yo ya bana. Yo o ya kechi buto ala na yo tous les prêtres ba mo batama avec silence ba batama kana. O ya bilo mo na kota wa pe ya batu po ba kaka na ngadi rive salo o longi nanga. So ba moni ama gauza za na siko na ya na bilo musumo. Kenda na pesi na ba bandal. Oui na kota ka. Elle a vérifié bangouna basa côté nini. Ils ont vérifié tao. Côté même makelele. Paramètre. Kuna watsena nga ba mine.
sona niati na panzana donc côté nguna le banano ba pesi échec ba pesi échec to ba pesi échec depuis muta kenda mona na rati ba zela mutu amona na rati na bono tanga chiffre là likolo car ben na bono tanga chiffre là likolo azwaki abengi boss boss ndenge za boye balobi ngamu na yebisi bango moyena mekango ya te pona butu boye fali na mema na 80 jours na tester moteur on a soki za ndenge nini boye mais babisi nga lobi abi c'est pas trop bi OK d'accord demain tu viens lobi bazela mutu mutabima 17h ina karango aye nele bakara ebeta elenge sa victoire ya mikewa lele kare kena obu koto pile dimension mususu koto dimension mususu koto makala elengesa makala le destin elengesa ngubuli popo libuma tout à la vola yemo wa ya boy maman na ngai bamona na caméra de surveillance libanda pas trop bien allo tala suge loko lobi le pesi no moyango bima na mono le soute likelele wana mona di asiona na ngo ya kara ba minere wana likelele wana bima na ngo tala escroquerie liboso beta patron ina etilelo. Pourquoi yo mutu bazo honorer aux secrétaire ya leader à monene ba peso ma valeur tant ozo kita ba monio ki non et na voiture mora bien pour honorer musana yo mono mi lingi no mutu no mi lingi no yete mutu no fo mi lingaka mais à côté quand même lettre ko signaler lettre esquisse azonga musana non on a yebiso na ele no to longoli yeti malgré wana ele kara candidat à la bureau entreprise et puis voilà nenge sala kara. Et puis, et le Rwanda mouté ça là qui est non ba finir nos pause en tout cas zela nano tous on a mutu oyo aza join na yo amata ça intérim maman nanga mutu tanga intérim mama e or que kuna na bralima kuna mbongo le padre akataka 800 000 francs congolais il y a 9 ans tout ça dans la bralima 800 000 francs congolais chaque mois c'est quoi 9 ans t'as la bilan là ils en ont combien faut multiplier fois 12 après multiplier fois 9 voilà on a makambo na loba auto ya suka na lokotiti tala ekara nengwa plus nengeza boy ba bon le pas trésor kuna ba produit wana nini yem tala na ba bon aluka ba to ba zui tout les padres atikela à gérer d'ailleurs musala auto pesa ga wana ezala musala mongo po tout d'abord azaye bilenga lenga lenga o tige $10 000 ala na ba ha do long la 100 francs. C'est ça. Détournement salon en wana mbonga bralima. Et puis c'est pelo bengo na lingala na français zo bimaneti bien. Ki muyibi wa sala wana ki muyibi. Vous comprenez? Muyibi ndengo wana. Et les gars siko quand les padres le bar. Mai se donc vers tondigo. Mai sopani moi o lorote suizati. Carrément yango mona gi lettre wana yaki. Yamoni lettre wana yaki kota suka za mbonga biak kota suka beti biso mbonga biak nga betanga numéro jour anniversaire nanga o moni papa chéri binadam moto pamba ya souvé leader charismatique mo konta ba wenge asalela gi marka aux vidéo ya kafu prêtre na betanga Instagram donc moto ya osanga nati papa chéri puissance et puis na santa qui puissance. Comme ça papa chéri pe makasi bolikamni mais on a za côté yem daboti aboti papa na ngai j'ai des nuances père artistique mais oui faire to ebeli faire na maison mère batunyos non histoire bino ba pandisa ngo bolinga o modifier histoire boyo je sais bien examen d'état vite faire autant que que ça moi la juste où kuna bimse ba album te ayemba ite na album non bozo boma bano bazo ya sima bano botami na ba 2000 bana ba 2000 lelo ba comme na ba 18 ans bino détruire jeunesse voilà pour la histoire na wenge 4x4 baba yebiete fere ayemma na disque te akenaka poto te azeko sieta na kina ke poto te yoka non les padres sur le libongo ba l'action image ya sala test na orchestre il luka banganga image ya la moko mona ragno les padres sala test papa chéri binadam aparena e o aza dernière fils ya wenge apesa makambo image ya lisoko cliquer au mona ya bango siko to cliquer au mona wapi mikolo monde comme on te tuba bana mais papa yi wana image moko batindele ngai na kata limusuni bango nyoso bafana ne ba na classe papa chéri afani bo champagne ko tazo miela
de image nga ma faire misabo na longoli na tina ngai na BCBG te nga naza muta clan nga naza muta clan bato tout papa chéri ebisaka biso ke non lisolo œuvre lelo moli bato bango beta c'était na œuvre kena botika bilo wakwanga na makayabu bobetaka ba œuvre lelo moli ba œuvre zo betama. Mais Marc-Rose, pourquoi tu ne peux pas plaider pour ton ami Vasco Mabiala? Yo ozo accentuer aussi longtemps tu as yepé azana 9 vérités o azo bomba ya bino. Si on a osé là. 9 vérités. On a osé la 9 yo ozo moko. Ndungu zitende osé là. Ozo ndungu. 9 contre 1 beaucoup pour. On a yebisa yote. Moko kaka. Ndungu zitende. Ozo comprendre ozo 9. Tala les semaines sur la tombola qui était orgé. Caméra vidéo bébima. Ozagina Molobeli wengem sika maison mère esenga le 22 octobre bazana Zénith de Paris déjà toujours comme ça nzambe po concert bani kozonga nango déjà na poto na Paris wana Zénith de Paris esenga ba invité kozala papa chéri na Ferregola et ça peut bien to qui fabrique grâce à quelque senga fali pardon pour unité zone la musique na biso ça peut aussi faire bien ndenge boke beta na Zénith wana et mbala moko bo so il peut bien na papa na bino. Ben information sur le monde a fausse information hein? C'est-à-dire que nos disques si succès à tête lo bien na bino que no album bo bimisa kusa marathon ba kima na ngombangu te ba kina nzema ba mboka ludila mone kinga katada kigre tout la bato biboye oh quoi tu chouette donc oh musique mo na ben ngolo éjaculation précoce de le sila là il mo de beta il va beta Zénith le 22 octobre muta kosa yote kota na Zénith beta bo soki ba réserver date obima mambo yesu mamlo wa kisaza kalata kota au continue internet beta Zénith de Paris date so mambo le botel la so mo na fiche na bango ah kasi siko wana ni ngolo banini diski zembo za les unités wana ba de stratégie raté biso ba de stratégie donc moi siko so basali lo wala toni ngotu na question na baonde ezali sali ba wa yoka ba hoke na basali mais c'est bien invité bino par exemple obi c'est bien invité bino pour bokena bino so ba bengisi biso to yakuna un concert où Ranson s'est produit quelque part abi mona benga mwana nga to pele kinanga yo lingte to ba ya faire mwana ya wira le kinanga ayaya yaya moi les bateaux ba botami na kata maison on a benga leki na ngai siko papa ba onde jibe papa sikoyo ya sauvé aboti bango ba yaya sikoyo ya le patrimoine na soki yaya bengi boke na ba benga obi so yaya bengi boke na bino benga te otsa voix nini eli yamba otsani ko voix zo bete na ba vita imana na ba otsa voix nini ba seri wana kutu yala bien ba le padre ba yali ba chaki molopo ba yali bazo placer ba makambo bazo couvrir to lengela mabialo utasala boya toka na otoka ba date bolo yoka ba kero wana Serge Mabiala bolingi siko vérité te sona ndio lobaka boya ye azo finga leader na biso na fingi boyo na obi po boya mama na yo awa oki ngandi tout fini boyo ngana lobi yango. Là, je pense au général Defao, Gene, l'Undertaken de la musique congolaise, le général Defao, Bissika Zali, et ça, moi bien. Et Malembe, tu as cité na Marc House. Bien voilà. Il y a des gens qui suivent l'émission quand même. La place Marc House, c'est à Makambo. Marc House, muta polémique, muta vérité, et ça la akaboui. Marc House, l'action au ça la musique nabiso. Et apparemment, c'est comme si toi, stagmaté quelque part là, on fait que tourner sur place. Toujours tourner sur place pour nous monter ma bé et les mingi. Vous comprendre. Monter ma bé sur les mingi, en tout cas, il y a un moment ils ont ça là bas cacophonie. Il faut bateau basila so ba moni génération mongo montante et baluga bakanga ba na likoloté batsa ba onde poids ko ba ke liboso pour esala mboka bien awa ezala le contraire ah musoro bimi orenie muta liboso cible liboso ko menemi ya bateau et ezala ka yo méthode wana yango donc muté kaka esprit wana kaka c'est même esprit opposé à nango na esprit wana tenga linga ba tie générique na bon ya bien na TV clip à kitoko olinga ngote ba yemba boy world olinga ngote bino ka danger te biso to danger te ba onde ba danger tele clip na bango école bango ba danger et puis voilà bango ba danger ba leki na tunyo question ya ba voisin na bino mbala moko okomino na WhatsApp désolé ak ça yo lingu to koyoka no bango kutu
tout d'abord on a un loba bakoko baloba olanda mboloko mibala la fouette omoni siko résultat omoni siko résultat oyoki musique ya batu ya roga babeti pasi pe mawa générique ezanga mutuna makolo badansi ya batu ebinama na anti-terreau ya papa chéri kala baye kozongisa yango Roger ML ayi mam nazoloba Roger ML mbujimai ayi mam nazoloba oso comprendre bokondana biso makasi Marcaouz bino ba musicien bozala ba éducateur de masse ndeni bantembo na bino chéri pusana kuna chéri mupenda milangi chéri nini boyebo bopekisaka biso o bino boza ba éducateur ya masse soki bosali likambo bato bakolanda bino sikoyo moto azwi bamashete abimisi basimi bambeli sikoyo population kuluna ezonga na mboka ozoluka kimia mpo tookina baélection kasi te moto asali clip azo abimisi baepe bambeli donc ezake non azopousse population azomanipule population na kuluna ke bosimba bamashete eza déjà kodétruire masse première classe yoka générique non eza na sujet yoka batela yo batela wo tolobi batela Jésus denia sa somba mituka pona logo pona kope ya koyemba olobi makambo ya kope kuna te mais tolobi batela Jésus denia sa somba mituka pona logo eloko oni musalati bo générique baninga mamoni o mama be faut ezala na base ezala na message bazobina lokolo wana badasa ba ivoirien na la concert na biso Côte d'Ivoire na pe bino mona ba ivoirien ba bina tout eza muyibi oso comprendre c'est que ça nous avons dit ndeko bo revoka ina clip ko si ça peut te moni mutu tellement dinda trop ma makele aseli so dindi donc Alex bino que non côté la ligue yango wana bino il est formidable donc il a montré comment il souffrait tu vois adindi na no dinda ma makele wu la bi oui moni résultat néant azelisa bato su nzembo mama na ngai ye nzembo lisha shombo o aza pa wazeko quoi de lisha shombo la ne wa dola dora lo bawo botika komi mona boza moke bosala mamu na bino entre bino biso ne toza boye toza bateau tozalaka ba prestige ti toni bateau qu'on se faire voir bateau qui non boye zati tout ça la musique a bien tout est à bateau le locomotion to sali disque non neni alors bano ba fi na ngai le long ba tindela ngai image ya poison mobutu alors boki para ba vi wana te komi acheter poison mobutu tonga na loba awa ba mono niege no ngai boye poison mobutu Maître Gims salobango kala poison mobutu to sana na ba lien awa poison mobutu azo loba mombo wa vie ne komi musique eza vite musique il faut ba message ni na véhiculer biso na so côté disque na biso yo katala si mazonga moto eza message très profond mais dis ça tout ni ba woni mama papa world zo pour la vie de moment de boss savoir yango et voilà c'est par ici que nous allons citer Marcaouz pardon na pas world message non ni za biso so ka boma lo bezana kati peut-être yo zo apeta yo ka nyonso te ba sanga sin pa koko dema ke to comme na suka ya na ngonga ya émission na biso la dernière émission na scène on fait c'était mai émission 3 heures d'état ba tala ngoraka donc ezala ga bo bangela nga milita do ba kolemba ba kotala te makambo yali ba kotala mais boya ba tumsu ba tala pona ba piquer crise kasi na boya ba to ba kotala te so ngana lokolo bo mona nga tamsulu wa film mo porno ba tsa moins de 18 ans kotala te yakas eza bongo pona linga te na bato mususu bako supporter vitesse na ngade on prend donc so muta bonga zali botsaka bena bande mo défilante et puis voilà on a sali clip na yeba machete adindi na mabele tout ça eza pe mo innovation innovation de la nostalgie ya makele no sali clip bo poli net na mvula c'est na pe ozali ngo sola mvula mingi muduta sukola na mbula yo sukola na mbula de parce que yo so melema ya mbula obi baba yo sukola de ba mbula muduta sukola ozo comprendre
Donc on est les mise en évidence pour na la kisage non batu mususu en tout cas le balo basala. C'est mon auto aux clip na oka. Nze monanga tango zo loba bo nazo mona pe période de prince de ce monde azo benga na komele gene on a émission donc nze monanga naza nanga précité suis déjà prêt quand on est na lobaki na bizo bat ba commentaire maka uzo lobaki so coupe du monde bandit naza menacer pour na clip mais avant clip bo kama tout na na ricolo Pentacle lobi ndenge nini ba biso te ko nyata na te garder le roi na liboko depuis album Bima Pentacle nga lobaka ti biso album na biso to beta ba 4 ans sur le marché moi biso album na biso je gazo précoce zo bima ka et toi soso c'est soso o ba biso e bilo ndenge wala de celle que te moni ma meilleure chemise nzembulité akanda linga mingi to moni tala simazonga moto nini mais oya yo c'est celle que nani échappé kutu nzembo ngo etikali ko bimate akena epoto yebe mususu otika ko so mbongo batu misato a oyo za maître échappé na tanga bakoma oteleme na tangi yo boyibi yini nga sabudu na biso azu tout ba moko landa nga kuna na chip na service spéciaux oh muta bibi oh yeto magaus c'est que non pas mouvement de yibi bazaki belé mais oui ouais ça anema ya libération de anema mubaba tous en baptême donc voilà couline ala ba pète lieu zoto o misembo ali trois batu mbongo nzembo et puis qui na poto zo lo ba o ya lo ga redi amisi to pese to za sa nzembo pa kwa la ba la poto kuna ba ko chuba mbeli mbali boso ya poto tout le biso ba mbiaka ya kuna concert a pambela zo lier lo ga batu donc muta ko pe 300 ma biso pe au 600 au 600 pour ba ko koko to échappé la personne mbote bisiko comme c'est mbote ou bien mbote poil et comment marcher on appelle ça quand même mbote ça mbote les psy on appelle ça dollar dollar azay pipi yo papa chéri na personne mbote bisiko ça dollar la jolokis na jolokis ozo comprendre faut qu'on dénonce ça mutu ça na mabe et puis ba tutu bana poto azala kana isu na orchestre na biso ta alongo a ebeta ba 5 mois le kana TVT mais kokota na ba bureau ba banda okeno na hotsa nzembo nani tekela nga nzembo azwi nzembo nani azwi nzembo akena ba mbongo ba tebele non c'est pas gentil ko ça ba bilo monter pas nga continuer na poto yango moni na yepo na dénoncer batu na poto ba yeba sa na orchestre na biso ti salama kamuno na kombo na auto boyi e ma retour boy to yebi makambo la ti o wana sous secrétaire na muyibi yono zoba masa nga roger mufuta bengi nga mutu moka pembo na Londres kuna kosa yo tsanzimu taba bilo ndengo o azana besoin contact ma mutu abengi Blaise Polo déjà na biso o azana besoin makambu tout que non ya mouvement boye numéro za moko ya Blaise Polo on a la be faire mi yibi belé na mouvement ba musicien ko longo misusu ko zonga ane on a lobaki ba ko sila misu ba ko lia pawu toza biso to ko ma ko lia batu yo comme dit chef ifonge to ko ma ko lia batu yo pas comme prophète on biro msuta msu ba ko lia batu ba sala ko bien biro mo ke c'est bon bon mutawa ma koso ba ko lia papa c'est le bagarre on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins ça les fête c'est na bine biro ba tumsu ne ba lia ba tam su ba la ba na raison vous voyez mo ba lia ya kufi ça preuve pour ko bangi ça biso ba ni kama na malamu to yiba o yibi yo so ba nyoso finga na YouTube papa bana nyoso banga neuf vérité je pense à merci Koyago Belisha Didier Masuki Mblom à la barbe blanche merci à vous Fabrice Nteka le boss américain là je vois Mère Zefa Vita la première dame merci à Fiston Basende FB International agence assure maman Meline Zemba motema tous Pepe Lambetolo maman Yvette Mbia tu avec na matanga maman Yvette Mbia kufela ebo kilo merci Panayo oui allez-y vous comprenez biso ne nous a boy donc le padre monté mon malamu les gars dit trop mais bon mon a sugoma na pekisi bato tout bana chanteur wana poto atigolo ba orchestre na biso souté akenzila na ya sala makamona et puis voilà ko sala bongo c'est pas gentil mboka na ki oye siga faut tout na biso bato to sala kuna to beta baseni to sala ba makambo kuna to ye makambo kuna ndenge salaka donc ça message on a lancé ngona et puis la minute sur les padres auteur Robert a choqué samedi passé na Bundes et elle a dit bien à mon avis présence à Nechapine de plein de grâce na gata dojo toujours présence Nechapine on thème la perle noire qui thème c'est la clip te wana bango ba biso
biso disque na biso lelo ma meilleure chemise, une très belle mélodie partout na ba boîte banzela bato tout baso consommer. Désolé, London City. Ba désolé wana. Banzela mususu wana po mona mama benazi mobali ne babina. Nze me pola bo simba ko mama ne. Donc nze bo ninga na musika. Bo ezo affecté ko bino mo d'affection mo bolingo bo sala bo. Ba meilleure chemise so zo beta en tout cas au mona nze mo bena mama zu mutu na bena fandisi. Oh mikolo nga bena ba fandisi na ya pembe. Nani susu wana? Marcaouz. Ya pembe. Rabela wodi shaba mundele. Todo cité na biso vraiment Marcaouz. Koko de masenga de Asine qui to komi na suka ya lisolo na biso na bité se ba dédicace ezali et pour pesi ce programme en mouvement. Au moni siko bino obumanga. Nchomo a commis un commentaire. Marcaouz lui il parle seulement 30 minutes pour parler des autres et puis pour leur orchestre il parle que 10 minutes. Yonde oza entraîneur obane nga na biloko na bango okotisi ngai na traditionnel Marcaouz nene okese na bino réalisateur lo bano kata le Marcaouz nene okese siko ba mo na ngai te muta ko coacher ye atuni kezo na bito na traditionnel ayu mama ya mama 3 minutes de tigali okese na bino. Donc, le programme à groupe parce que vous suspendre Vasco Mabia la Tolobeliango échapper à ça mouvement Tolobeliango je ne sais pas au niveau de l'obligation il n'y a pas programme à groupe. Programme à groupe qui non des aboués les padres choqués na bundes et puis biso tika la répétition continue toujours tout s'apprêter pour dissiper le temps tous en voyage tous en contrat à Cameroun et puis na Ouganda tous en Kampala. Kota ba grand prêtre Pito Lukaya. Donc Kalamingi veut de bima kota grand prêtre Pito Lukaya. Privé à Kati. Donc mon attend moni les patrons Benoît Mukendi na kata state motema Tatiana Mukendi. Au moni Jigal Nzao. Excusez, Jigal Nzao. Toujours force. Donc tout se déplacer wana et puis na minute so déjà to banda déjà ba guitare ya Black Box. Album après Zolobi tout bon on a les padres na couleur mususu donc tout banda déjà ba séance ba studio pour tout boaka album orchestre album où il y a les padres donc les padres zo betanaye kotoyo biso doza koto donc tout ça ndingo donc il y a un moni ko ça l'album ya Laura Chantier donc sous ba on a né l'album Marcaouz album on a te site bandité. Oh c'est ça non na lobika biso déjà to banda déjà fondation tous autres simon malembe to ya kama malembe tant on dit que bibi biso to koma derrière au travail au ni boli à lobby na yebisa kibino nini bo s'abonner na Kilongo TV nanu bilenge silité oyoki elengi wana ça avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi to yokani oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa